bande ko loso balandaka Eco RDC nde makambo fani katale ya fia chochocho zaka toujours mboka nanga na linga bino tellement mingi pe boninganga makasi. Merci beaucoup fidélité na bino, fidélité na nga moko pe fani katale ya ezo sa bino ka toujours bien 2 ans na kata Eco RDC, c'est pas facile. Na ba pasi na bisengo. Na kenda te na longba te nini te na zaka wana. Merci à mon boss Jean Thibaut Babi Jean Thibaut bande makambo. Merci beaucoup à toi Verdict Yoka 24 mises au point. Babi, merci beaucoup na Eco RDC Mobimba. Wana so na tel bon na moni du côté presse, na moni Nouraka Longimon Sapembe na kata Eco Presse, na moni Bob Molema les suprêmes. Mon fils à moi, na pesi bino bambote tellement na linga bino makasi, pourquoi pas Peggy Walungwa ba Peggy. Biso nous vraiment je Nathalie côté msous Nathalie ba moko maman Anto Strait monté ma mare Strait na kata Suisse na moni maman na biso maman Brigitte Nkongo monté ma papa Willy Congo maman Jackie Kila ba mo sa ya mwinda leki mosaka na lenge. Merci beaucoup na ndenge bolinganga pe na linga bino tellement makasi. Je Nathalie gauche droite na moni bongo ba félicitations mais ça toujours félicitations na muto a mérité yango parce que zantsa kate ko vantsa monsi na ndako et puis ko bala c'est pas facile et puis ça mel na muto nyoso te na lobi bongo na famille royale. Tant na bi famille royale na bolo banangate ke o mboka na biso komi royaume non famille royale Patrick Tshisekedi ya Patrick félicitations na yo papa obali merci beaucoup biso peka tozawana pona ko appuyer merci beaucoup na ba maman Fati ba maman Fati tozana pona ko soutenir chef de l'état hein merci beaucoup moko na lelo tozabongo na émission na biso so bomoninga na vandi boy eza bongo télé réalité te eza elubu ya bastar te eza pe elubu ya bikolo te eza pe si on parlait de toi teme ezande elubu ya bastar mokona lelo za bongo ya nani botisenga kito ponto zongelela bino na invité na biso azaki bongo ACPC bino na balolenge nyonso za bongo modero totokani tozongeli bongo modero un verdict yoka 24 mise au point. Merci aussi à toi babi Ngeleka donc famille Ngeleka bino nyonso bambote belé et pourquoi pas babi moko Fanny Ngeleka Nadine Ngeleka famille Ngeleka nyonso bambote belé. Merci bongo mokona lelo na invité na biso bonjour ya Modé. Bonjour. Modeste. Yamputu Fanny. Ya Modé. Ni yango boyo yo zaka so moni na famille nga ba benga kombo mo boyo fokanga ngo. Yamputu Fanny Yamputu Fanny to na Fanny Ngeleka. To zape na Yamputu Fanny. Ngo famille na lingi ba Fanny hein. Ouais. D'accord, ça quoi. Ouais. Est-ce que c'est alors merci le temps que yazo yambapel na eto mekama mke ko beta lisolo mke merci na bino so abonné na biso fidélité au bozana ngon et pas na biso et ça la biso tellement bien makasi Eco RDC ekokisi 2 ans na 2 mois likolo donc toujours continuer toujours parce que sans bino to linga to vivre te sans bino peut to ngato mona na te sans bino peut to ngato zate bon continuer toujours na ko s'abonner hein bon mo so bokoti Butali koto eza bongo ba vie na se wana eza nombre d'abonnés pembeni wana eza na place mo ba koma s'abonner na bi eza na couleur rouge bo donc bino na français bani o cliquer hein yoka bongo te hein o cliquer ka wana ba moko esiba tozongeli modero tozongi awa ya boni santé ouais santé na ngolo nzambe na zoki ba conseil retour et à télé-réalité nanga merci na ba pesa nga ba conseil merci na batu ba reproche kinga et merci na batu bazana besoin ya évolution ya musala ya ngai lelo yeli susu na lamba na kondimaka kozwa ba conseil na bango naza mutu na kobunga bakozongisanga na nzela ndenge na avertir bango lelo na olambela bino sangisa nataka makoso nataka ronyo nataka mabumu sangisa mosiko nzungu moko moko tusope na kidiba na chefwa na kana pe na chaka zeze mais lelo donc sangisa mena yebi nanu ono salate mais makoso déjà est la première proposition donc le reste est total surtout sanctionné nini. D'accord, merci beaucoup ya Modé par rapport ya merci pour na ba appel ndongo zwa kito mais quand même ke ko beta lisolo mke kozong sali susu moi batu mke na moi résumé ya mke pour na modéro totokani.
dans le bango chaque fois na émission na mission na yo télé réalité zaki yo na lobaki yango trop modéro totokani azaki na ba ambition ya beta bale tanga monique bale simbité comme boulé que non azala pilote ake ista et simbité ndora destiné zaki théâtre modéro totokani par la grâce de Dieu c'est un artiste et comédien de talent et polyvalent oyo a outil et pas ya masebe et a collaboré na Duce na José de Londres et lelo a zana mouvement na Yemoko Academy Star oyo l'empereur Chukena Blandine maman présente vice-présidente Rosina Dea bazo diriger Pamphile voilà. Merci beaucoup mokona lelo tozongeli yo awa soki tolobi tozonga lisusu na mwasi mamokie na makambo nyonso ndenge le kaka soki tolobi opesa biso mwa remarque moke à côté Eco RDC équipe technique na bango na limbala ya liboso oyo bango bayaki kosala na yo ezaki bongo télé réalité remarque nino opesa non en tout cas c'est pas ça qui bien ngai moko na ebité bandeko batali on a ngai jour en ambiance ezaki kitoko et tozaki na compréhension entre nous donc ezaki journée moko trop bien voilà. D'accord, merci. Mais tant que beti lisolo olinga kolia bon apparemment ezalokola na tango olinga kolia non kabela biso ntaba et pas moi na ngai ntaba na sakalos donc il est kaki kitoko. Mais ça là qui est quand même fier ya omona ke ba koko moni pe oli omona ta 10 20 mais moni plus de 50. Oui na yebisa ki yo c'est là vraiment émotion za mona moko pesa nga vraiment ba fier nzamba pambola. D'accord, merci beaucoup mokona lelo bongo toye awa ngai elongo na verdict yoka 24 mise au point toye pour olambela biso donc le pena to na nzala yoka to pena nzala. Donc apena leo na lobi vérité pena na nzala ya olia pe loboko nanga au sentir na olamba na internat na lamba kala obanda olamba na internat si internat wa na Kinzambi na lamba kala na Kinzambi donc cette fois-ci na olamba so na bungi na ngele kalanga fani ngele ka fani mosiki toko bataya ye bien asala cour ya rolamba keba na obetela bino mbinzo na maki non na bula makoso atuka na bula makoso dota rande wenzango ça pour bozo mbinzo na maki au moins que bat ba ça eloka est-ce que bikene ko ba ça la ba to calculer oh ya nini ya biloko olamba kasi fo boyisa ba mbongo pesi nga na biloko na yeba fo boyisa ba mbongo biso lelo sko to ena mbongo te to lia na mbongo na yo bongo kalikila ni boko saela ngai mama papa ndeko ngaka ze kutu bayela mbongo ya kopesa nga ba ke basaela biso kalikili bayeli ngai naza pe na makambo nga bebela ko sala donc vous comprendre nga penda vérité de leki na kolia bien ok na nga na za nango non mais kaka kolia bien d'accord mais wensango siko osala wapi nazo kende wana na wenza super natala nanu makoso mais idée mo bezo yebanga betela bango mbinzo na maki betela bango mbinzo na maki betela bango mbinzo na maki mais na oliaka makoso totana tokoma na wenza ko yebela patani mais ce qu'on a wensango pe ya modèle biso tokeka parce que biso pe to bangaka o mukamate mubebe kulu ngana verdict yoka ba toka biso likolo na caméra wana notre boss Jean Tubo vandine kuna na poto ti abengaka maître Glory tiba yaka donc wana de ba beti ngana nu matraque Jean Tubo yebi ke ta boza pembe na assurance à danger par la grâce de Dieu na ba Congo o yamboko na biso nyoso naza artiste du pays je suis fonctionnaire ya pays yoyo donc bana posa batu na carte d'artiste était bana posa batu na été ni autorisation de filmage ba moni longi na ngai donc muto kanga caméra zate par la grâce de Dieu. D'accord, le quoi yo lobi bongo da seka to koke na biso pa mezate te mais ya mode to koke bongo to bosko biso so to ni to lia obi bato eko bafunda ya pinda moni ngata na liaka moni na télé réalité nde na liaki na petit parce que ndako ezaka akiteke na yepo na télé réalité te ya ndako na biso na yaka na liaka comme il faut siko le point le quoi za elubu pour naza na valeur nanga
ya kolia lisusu bien ya kolakisa mikolo lolenge bakataka fufu tamena pesa oya biso ya muke toyaka nango donc ya muke oyo toyaka nango eza kaka $20 topesa $20 na $20 yango olambi biloko no pardon mpona liboko olambi biloko no ezala na se ya $10 to mpe ezala likolo ya $20 biso etali biso te biso monta na biso ezalaka $20 olekisa te embadi otya juste embadi biso ya biso problème na biso ezaka ke olambi tolakisi mikolo lolenge bakataka fufu esi olamba mbinzo na makini tige olamba mbinzo na maki ande oke nalamba na internat bata oyo nalambaka te ngeleka fani alakisaka ngai barepas asalelanga barepas mo boye donc je sais pas moi otulanga te ngeleka fani yango nanyo c'est ma nièce moni en tout cas modèle totokali obominga obominga c'est ma nièce ouais c'est ma nièce donc atanga cours ya kolamba ye mto spikanga ba makambo. D'accord, merci beaucoup Toke Kasiwente et ça biso vraiment bien. Merci, merci na bande connasse balandaka Eco RDC nde makambo Eco RDC nde solution ya koyeba kolamba ya kobongisela ba mama na biso ba papa bande kona biso nde nini ya kocha mungu pilipili tomate Fani Katalea fia chocho mboka na ngana zakana ka pona bino. Merci à toi verdict yo ka vers 4 mise au babi mais moto mokie kasibonge ebele. Merci. Na benga Fani aya na ndaku ngeleka. Au moins que wana ekoma ko tricher verdict. Te yo fo lamba yo moko lamba nga moko be nièce na ngaza la pembeni azala pembeni kasi ba loba ki balakisi yo alors Fanny oza bingere na salon ko sa soki te pardon yaka na ndako yese ozo kufa nga kufa te miya na ndako OK. Kosangisa c'est trop dire c'est ma nièce kosangisa c'est trop dire bon ngana mo mbali nga lamba te donc na 8 ans na lamba te mais na omeka place na suki ya bakisi et puis soupo bokola ngeleka Fani. Merci beaucoup tokutani bongo sima toke bongo wenze ngana bino na retour merci check. Faut Dieu, vous avez tout à fait dur, puis nous parlons, vous fait dur. Vous même pas ta qui tourne là. Ah. Eh, tika no bon, tika no. Yana zaka suna na mbona somika provision event manda. Vous êtes à la fédération. Vous êtes en effet par téléphone lié sur l'internet. Vous êtes dans votre virus à la carte de moi. Vous êtes chez ma couche. Vous êtes à la montagne vidéo. Vous êtes télécharger l'application Android, WhatsApp, Facebook, Finder, votre téléphone Android. Oya Eden. Vous appelez que de verrouiller votre téléphone. Vous appelez que de verrouiller votre Voilà, non, là, mais ben, oh, bonjour, ça va? Ok, c'est Béli. Eh, bien modé. Maman, tomate, tu es excitant. Tomate, tu es excité, non, ma belle. Combien, oui? 300. Pipi combien? 100 francs. Vous autres, pour que belé boy. Moi pour 100 francs. Moi pour 100 francs. C'est pas possible maman. Toi ne langa pipi salade. Maman nangai congolais. C'est comme ça on a pas produit chimique on a comme ça maté. Nous ça na 100 € pas que tu le pipi moi 100 €. Quand on a pour chasta.
mama naka mpali pina okakola ndeku naza kutubenga uchaka kutumisa peta na miso eza so cheka kutumisa peta miso komi etilize esipe ete bebe allez combien bon siko mama ata moko 100 fois ondimi yo soma no mais problème est que yo somba bongo na sombi tunapita somika ya desa na sombi mama ko ta ko non makoso combien makoso 36 et ça m'a makoso mipandi combien Tu regardes ses yeux, c'est sûr que c'est une mipandi 4600 mipandi ya umi na ngati elle pense qu'elle peut monter là. Bandimbanga makundu makundu pegongelanga mungusu bon kanga makosola sala opina Conception, y'a boss, Jean Chibo, Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga Kotoyo Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC Kotoyo Boss Jean Chibo Chihuahua Tokomema bango kaka Tokenela bango kaka boya Tokonyata bango kaka boya Tokopina bango kaka boya Tokokimisa bango kaka boya Umela yo Eko RDC Umela yo Boss Jean Chibo Chihuahua Umela yo Eko RDC Umela yo Bocha Chibo Chibabwa Mama Bonheur Zalaka Kawana Pour Eko RDC Yango Ndemaka C'est la classe et la différence Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Elobo ya basta Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Mama, kubo ba komo. Ekolo ko. Ba kubo. ba c'est mon côté à nasi mama masoda ala ameka ne bazotiele tina suka papa Sacha fait combien de kilos? Bonsoir ma vie. Bonsoir. Ah, oh, musala ngaka isi sorti à tosha. Mulili. Kasiti.
Ah, écoute, RDC vraiment organisé. Hein? Donc, vous voyez, le bureau qu'on a bien moko. Ah, très bien. Félicitations à mon pote Jean Thibault, le boss. En tout cas, je suis na mikila yango wana huile na ngai batomate na ngai excité bino te batomate na ngai nazo insiste excité bino te batomate na ngai je crois batomate na ngai yango oyo oyo bakibi na ngai bakibi na ngai yango wana oyo ezali pilipili na ngai litungulu na ngai ai na ngai bakibi na ngai nasomaki yango chasse silino te feuille na ngai epuis muscade na ngai muscade na ngai nzambe na ngai nakosi muscade muscade nasinaci yango wana donc nalingi sikoyo nalamba oyoka ku mélange na ngai makoso na mikila natiakija mai na moto nyesa ngai yakiti Bani, yaka. Mai ono chia ni fanya. Ya usokolo. Oh, na sokolo ni jamu na mai. Msibo ni na usokolo na mai moto. Mai kompila sa sokolo aki. Na sokolo na mai moto. Ango fo chango mai moto e boma ba formolo ana. Mai nanga moto la chaki nazo sopango Nachamuna makoso na mikila nanga mpona saveur ngeleka pesanga telefone il faut enikama mpenza muscade na biso enikama bien makasi namoni muscade nanga ekomi penza poussière natiaki mwa mungwa ta nazotuta muscade yango nyonso nanga mpona kokomisa makoso na mikila nanga na saveur naofongola kibe toujours ka mpona saveur non nasailo te naoluka ka saveur ngai nzambe na ngai nzambe osalanga artiste complet boye ntina kolamba ya art kolamba eza art soyebi olamba oza artiste bato mosusu basalaka boye te mpona saveur basalaka yango te jamais baocomprendre sikoyo pourquoi saveur natie kibe nanga naye koluka lutu
On a chapé muscade en aïe. Muscade fois anikama penza poussière. Azala ya mobimba te muscade. Kosala erreur wana te kocha muscade ya mobimba. Te biso che muscade ya mobimba. Saveur ekozala nango bien sûr, mais le lait mosiko ekozala na rapport te na saveur oyo biloko na yo ebimisi. Donc il faut tout appeler na muscade ezala poussière. Muscade nane komi poussière. Ok. Muscade nane komi poussière. Petit peu muscade. Na cheki moko. Mais ah nazana 2 kg. Makoso na kila kaka ya ngolo. Na ozongisa ngo na moto na onobalola ngo kaka na moto wana avant na kotia ba épice na ngai pe na mai po na ba kotika biloko na ngai na moto na kina mosu na moto. Na eko zo mituna alinya belisa ngo boye na moto te na belisa ngo boye na moto te ka saveur o le bunga ka saveur na lembo wana emengo na petit atolo be nga sina lia ki meta mo goûter saveur wana kaka menyo na petit bosala ka boye pona ko kanisa ngai. Makusa, Tantine Modeste. Tantine Modestine. Tantine Modestine. Kalate baoza film na moya mobimba Tantine Modestine. Wana tokomi na étape nini koto? Makoso na ngai pona saveur na uta kocha muscade na kibe mamu okaka na oluka saveur na biloko na nga. Awa sikoyo nazocha mai nazocha mai po non na kobanda nano ngoyo ana naza na pilipili naza na ndembi naza na muscade naza na ail plutôt naza na matungulu tomate et puis naza na feuille na banda nano kocha mai na chi mai na makoso nanga Mai nyoso wana? Non kocha mai penga nyonso te. Ok, c'est bon. Nachi mai na makoso nanga. Sikoyo nazocha ba épice. Nazocha ba épice. Voilà, nukayo ndeleka 4 mbuma ya pilipili. Okoki pe kotobola tout comme okoki pe kotobola pilipili te volonté no kaka. J'ai 4 mbuma pilipili. Épice na ngai. Nachi Wana zapeka dia ko la tsapena ba ndeko mibali lokwa ba Willy mamona ya ba Willy na kati ya Suisse. Willy mamona ndenge balambaka bongo Sami Pointo ba Sami na kati ya Bruxelles. Muninga ya Modestine azolambe. Donc et ça la bien. Balamba kaka. Nakoza sikoyo feuille nanga. Sikondongo chano chembala moko ti ozipi. Na ozipa. Na fungolonga ton na oyoka sola. E bimisi saveur na moko na zabo luka. Nde na koya ko balola mo lususu. Pour avant dernière fois. Na ko balola ngo. Siko koko sa combien de minutes? Il est pas non. Soka soli bini. Ndebeli. Non. A komi peme ya bela. Ya bola kisoki na lingi na bela. Ya bola kisoki na lingi na bela. OK. Ya bola kisoki na lingi na bela. Fiston malula ya ba fiston. Omoni de la part à mon boss. Janji boji bobo ni makambo.
tokonjeka mosala te averde ki yoka 24 mise au point basala na kaka Cyril motema ya Tabu Fatou bobi Tabu Fatou motema ya Cyril Tabu Fatou motema ya Cyril motema ya Tabu Fatou sikoyo nani nakanga nzungu nanga natya mofinuku evanda naluka mifinuku zana tene ok merci mama Fanny na aide na yo nakangi nzungu na ngai epui nakopesa yango bayo momentalement bayo à tout à l'heure. Donc, c'est un autre mais on dit qu'il y a une explication qui m'a vite. Ah, Nazali. Donc, ok, le bloc est tellement rapide. Je suis là. Donc, on sombi biloko na yo. Mais pourquoi on dit que banana yeba banda même ngapi na zamwa si na lambaka. Non, na mona mélange ya makoso na mikila te. Yo suis zangulu. Eh, donc nous mais yomba le so sangisa. Non, c'est mon habitude. Il fait fait. Nous sommes zangulu, c'est-à-dire partir makoso na partir mokila ya modiro. Ils m'a bêté. Non, il y a qu'un mot modiro. Non, il y a ngulu. Mais makoso na mikila. Parce que makoso na mikila mo il y a mana fufu mo ozala manioc na manioc to ozala mélange ya fufu na masango. Non, na sombi semoule, ils ont manioc à bazaïr na semoule. Ngonde na kolela ngo fufu nanga. Voilà. Bon, on a reçu pour ma fufu. Non, na reçu ça yoko za kawana nzuri vanda kina reçu. OK. Na reçu na kocha siko nde maya fufu siko. O aneza na maya fute. Na ina za siko nzungu ya fufu na profiter na chama ya fufu na reçu. Donc yo moko balola fufu. Na balola mo monkala pour la bibi sango dembo kwa mba yo mona zaki prudente na Fanny ngeli kala ngai. Oui. Qu'est-ce qu'il va pas dans le kanzu na ngama ya fufu. Donc voilà, maintenant tu as le temps au préparer la soupe à moto. Merci à la décoration de la Eco RDC. Dans le moment toujours Eco RDC ndé makambo, fiston malula ya fiston. Il a pas un moment c'est gens tu vois babi. Laura tu vois Jonathan tu vois Sifura tu vois bana boss pas ba boss hein. Anto straight motema ya Mario straight na kata Suisse. Merci na bino mingi. Tele la tellement makase. Regardez ki yokananga. On est là pour vous. On a ça mutu hein, on sentir le moko. On est na bosani coacher le moko. Le bosani. Ah, na bosani mwana check ezaki bukeka pona saveur. Na kozwa. Mwana ngai. Na kobakisa. Chama mafuta mukepo makoso yango moko ebimisaka mafuta na uchaka mafuta muke ma huile za ndako misombe noka ya libanda. Oh pama balimbisanga public na biso batala ya biso bazaka très compliqué tikanga oboy batangilo mapunga na boyi naza beza batangilo mapunga noti. Oui, là y est. Mon boss ko yo somba ke belé pour nani. Somba il est belé pour nani. Maman on peut se l'air tout à l'heure ba fanatique na biso et ba comprendre que faut somba pe muke ba 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 ka comment on peut se que muke ba ba ka alinga degré congolais. Bah ouais. Ah cette fois-ci na bosani le côté na kokanga penda nzungu ngai. Mungu na ngai kitoko. Mais wana omeka bilo eza na mubeso.
nameki mungwa avant boye po nasala erreur te ngai moko so nazolia biloko na kontrolaka tout nde beleki mungwa ipi uska sikoyo nde nakopesi bayo nazoya na quelques minutes 30 à 40 minutes nazongela yo bayo nakomisa sikoyo esika na ngai bino nakozongela biloko na ngai naye nazongeli yango c'est bon nazomeka mungwa na nga nazomeka mungwa na nga nzambe moto ah quel goût là si c'est super on peut mettre pour les coup alors on a ça l'échange pour la monnaie les choses à la manœuvre les choses à la manœuvre na oza makoso na ngai natia yango na réchaud na oza makoso na ngai natia na réchaud ebelaka nakitisi na mai ya fufu na ngai ok makoso na ngai natia na réchaud mai ya fufu na ngai natie na makala mpo na rapidité nafungola liso nzungu ya makoso mpo na vérifie moto oyo napelisi na réchaud eske ekobelisa makoso na ngai kitoko to te lobi biloko na ngai oyo nazosalela bino yango wana makoso natie nzungu na ngai na moto nazoluka mofinuku nafinika nzungu na ngai mobosi Jean Chibo nazolamba naomela oui oui yo akosa émission yakomela te akosa émission mon boss akosa émission yakomela te nazoprofite etant baolambelanga fufu nayembola mafufu wana lobi vérité etant baolambelanga fufu naprofite koloba na losako mokonzi alpa bokole moconseiller privé Gigi Bokole nana takaza bambote belé na pipo zenga mbongo yebo vena ngai bambote belé ayo kasi yondo ya bobo Bokole ya Gigi Bokole bambote belé tita beloti Bokole bambote belé pour comprendre Bokole c'est ma famille famille Matès Chikipe Totokani mon frère propre Chikipe Totokani Alain Balabala Kololi Kambwango Zasi ki zala yokokisama na bokasi ya nzambe na nzela na yo Alain Balabala coup de chapeau Bambote belé na Gidil Pila président Javion Pila na États-Unis Javion Pila bambote belé na Frimas na Adeline bambote belé na Frimas na Adeline wana yana leki baleki nanga propre na Gacha State bambote belé
Bambote Belé na Yoka, le grand réalisateur. Babi soki bomo na elubu oyo, mutaza na caméra yewana Yoka. Babi misapi ya synthétique. Afi na caméra lokola muto abeta dame. Merde. Bambote Belé na Empereur Tukelo Moto Blanine Mafuta, maman présidente, maman vice-présidente Rosie Milambo Dea. Jus d'orange, mon chef. Jus d'orange comme chef. Si, chef de répétition. Oh wow. Ouais. Oh. Bambote Belé na master na to sala na bango boulot na ozangisa bango te. Sida Belé les José de Londres, Johnny Fay, Sami Mokili, Willy, Domazé, Maxi, Meta Pinga, Sierra Tuseko Bibiche, Bambote Belé, na Hans Lozolo, Mike La Duchesse, 2 minutes, Glody Galiano, Piton Bouchanga, mon fils, Piton Bouchanga, mon fils. Bambote Belé na famille na ya quartier, na Roger Yondo, Charlie Mboyo Pasta Yondo, Tété Yondo, Mère Bafwa, Passé dans Pétanio Tété Défine, chez la Kabengele, Pampidou Massilo, Bébé Ningia du Chodo, Bambote Belé na José Mbouaki, Freddy Mbouaki, Martin Kama, Javion Kama, Yaya, Bambote Belé na Ngeleka Fanny, ma nièce propre Ngeleka Fanny, Oyo Lami Fufu Ngeleka Fanny. Calamité dans le zongo pour la chambre de table. Boss de boss, Jean Chibo Chiboua, oh Fanny, Katalaï, Mpoutoua, le baga, JTT. Et on a beaucoup. D'abord, il y a Fanny Katalaï, le baga, JTT. Et automatique, bah le mission, on va dans Mandakate, na Lyon, Mélandé. Chez Sims, exotique boutique, dans Mandaka. Eric Bokole. Bandaka Gisele Moussese na Ove biso tuto kutana na Mbandaka surprise ezali tokutana bino na Mbandaka wana ba evre ya misapi ya Yoka Hallelujah. Yorange beli ya gumuko. Nebite. Nzambe na ngai sina mbele selinga kusoba kila wana ela chato koyo po sanye espace Il y a mon secret. Biloko na ngai bela hate. Fadi tika ngai na yo loba na ngai papa boss Jean-Thibault aloba na yo awa. Secret. Bota di bota ase nga secret. Oh, na me secret. Bota na son ten. Oh. Pas problème ten so de maboka. Yo avec musala to avec secret. Na yeki na me na secret na nziko. Pas problème ten. Tano za ko melaka. Moto, hein? En tout cas,
Kutango oyo ka loboko ya mobali oganga oh mobilité oh moi si le bankaka oh mobilité oh moi c'est ça ni oh mobali Supo pambaku ulembu lo mbele uno kimakama tonike yoka lelo koti les grands réalisateurs tili kambongo maman dambe yamodo verdi kan dimi ko liena obu an dimi ko bima kamera nga makoso mingi okay yango koti Nolinga makoso mingi même. nga ba lubu pe dia mutala mi makoso Nani samote. sama tala mi makoso sans moteur ndena Ona mwanji. Samote. ah oui Simba mapapa mamu. est-ce que tourna na picho ana musale Atavaya be amaye. ah bon makamyo c'est na encadrement faut pas encadrer vite Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without more lema, panica, yeah, we don't need no fake news. Daniel, rapport de la presse congolaise, verdict, regardez, the scene is good. lelo asekisi mingi te mais alambi te voilà petite ya ibita ngana ushwe na badana kana ya omona kwa wabeta kitabu kwa wasubira abeta boro. Merci maman, merci beaucoup na Alicia Cardozo, maman na Tiango na kati ya Luanda. Merci beaucoup na Sami Cointro ya Basami na kati ya Bruxelles, pourquoi pas na Fiston Malula ya ba Fiston de la part à mon boss Jean Tubo Tati Koba ya Batati. Merci beaucoup tokomi bongo na Suka ya elubu ya Bastar na biso o to sali bongo na modero totokani. Mais to pesi non mbote na patience ibembo pachanga la star. Ouais, parce que c'est Bembo, pas Tchanga la star. La star. Petite sœur propre. Ah bon? Et une petite sœur propre. À l'époque, ils ont qui un message. Amina a vu Kofi Abela Kayo. Donc, ceux qui ont fait la guitare dans le théâtre, Abela Kayo, on a dit un groupe en mouvement, dans le théâtre, il y a un politique, un groupe Mogo, un musicien qui mayonnaise, Chouké, Geisho. Omba, il passe ça. Omba il passe ça. Omba il passe ça. Nakacha il y a troupe là à beta guitare. OK. On a pas quartier la terre. Avant quartier la terre. À beta guitare à Mbelanga. Nanuna monateli banjo yo lokola modero. Ah oui. Ata basangisi mabandi nyonso RDC ya Chapili ya bien bache ekokanite. OK. Donc il a dit nuance ya Omba parce que mayonnaise na bagesho ba côté là mon studio bobongo. Nanuna monateli banjo yo kufia sotala so mais n'habite oh on a beaucoup abengi biso nazaka na rhumatisme natina mayonnaise gesho na chuke bakenda chez mon père bakutana na Kofi bongo solo na président le quoi président était
moyen ça de moyen de solo na bino non na éviter moi sur la vraiment na président pourquoi président de roi il est déjà la moyen donc voilà ce qu'a boy déjà boy pachanga bembo la star botangwana merci modéro totokani tokomi bongo na suka tomoni comment olambi tolié bilé inondé ni nezaki mais to mekano pe ko tuna pe verdict même chose derrière la caméra mais kozonga non awa et ça biso bien parce que uti kolia donc exemple bali boso verdict abima na caméra que allié bilo regarde yambala liboso mbala liboso verdict allié habité dans la bien en tout cas na lieba héros nzambe vraiment est-ce que dans la bien au kaka na yoki en plus donc toloba tolongola ke lambo avant mutual a comme na niveau kolia yo limité yo zo kala bilo yo somba batia bo OK mon boss yo yebinga na onde to betaka transparent et vérité balongolinga te balongolinga la matin mais yo zo kala bilo baloba ko te tolia mo ta ila ta yo ndesko zo ta ila ta tolie ka neti ko fia lobaki ndenge zaki na oyo na ba verdict na ba fani ma sepela ki danger va faire mal danger va faire vraiment modèle va faire benga mayo kama wala petit na ngai mayonnaise la yo mwana na wa bikela mona yo wa ba descendant wa je suis fier de moi verdict yo quand jour oyaka ko sala télé-réalité donc nana yo mona ba pesa ntaba oui bako banda koloba te po ba mona ke modéro na comité papa koko na bango foya tango ye maboko wana mais ba sumu déjà bazala kuna ote bango bi verdict yo ka 24 mise au point enfin balandinyo so ya Eco RDC bolobara Fanny Katalia bino bolia ka mais verdict yo ka 24 mise au point alia kate mais na ebité na ba lubu mususu so bima kolia ndengo bimi na oyo bon tina na bimati donc nana bimati mais les lots vraiment na cogité quoi parce que moni na cogité et verdict là au sel émission nani na tele émission na modéro donc yango pour comprendre na transmettre oxyo appétit ya ki modéro donc na cogité ya kati fufu do pas comme permis mukolo oh dans la kisa mukolo ne bakata fufu bob mole manda copier bob mole manda so pas veille ti yo robo la veille siko yo mo sali ondene mbali boso mais o se gêner no to le bité na lia penda na bima papa o continue na elongo o ndenge ba crête ka ba fani ba bob mole ba no kalonji ba noemi mais yo po continue ba ndeti yo na pegi walunga bokota kana binote bon ndeti nga bina pona lelo ba comprendre yo na ngai ko kele no mindoto te ba comprendre yo kaka na salle émission na bien sentiment donc on va répondre ba comprendre yo ba comprendre ngai so na bima ya batu musute bo comprendre so pe na bimi pour na président modéro donc bo comprendre pour sur 10 on peut essayer combien ya modé Zala clair ko banga modé te po libandine salelo te zana telo mo donc libandino et ça la modé salelo te la version 11 non du matin et c'est une émotion que comment muta ko lamba makasi on dirait moi si mais finalement nzambe opesa ngai baba potentialité belé na nzoto ko ibwana tina ya kolamba oh kotala nga mingi te Fanny Katalia zaka bina trop allergique surtout na ngongo to komina ba misu na bino ko kotala nga trop mabete en tout cas ezaka pas vraiment merci beaucoup je marque Zate au PC vraiment 11 PC 11 parce que là premièrement na kokano mungwate na bilo so mungu ça pas tellement élevé mais to battre le rapport to mais la petite nga mtanzo to mikewe donc la surtout mungu za poison ouais ba bilo wana surtout nga meka liboso za ka mungu à part na bandolandela bandembi ba et truc et ça arrive là pour lamba ah oui nga on peut lamba oh ah ouais donc nanda kunyo mungu lamba unalamba nalamba nga sala bien betele spaghetti mais kota na tomate ça bani na kati ko mbuyo esprit oh na kenda vina on a profité Fanny au yebisa mon boss Jean Chibo où ils a parlé nanga c'est la famille benga bekata na kate c'est la famille benga na bekata na kate où ils a parlé nanga nga linga kimia na linga kimia yango na lukaka kimia na batu surtout
Voilà pourquoi on a nommé dans mon boss Tozali de la émission meilleur cadeau dans le monde na peso les Charlots maman film donc à chaque paquet objet et à chaque paquet pour à part dans les Charlots à part les Charlots on a vite fait pardon on a respect à mon boss ça regarde une minute même ça mon boss dans la siko na minute oyoka et loco Jomo boye moi si moka bomi bon les temps le bana sokola na boss quoi sokola maboko moi si na bomi moi si na ya makango abomi moi si na ndako na bana pona zuwa tunaka siko pourquoi quel zuwa niveau no boma moi si ya ndako na bana donc c'est-à-dire moi si on a libanda comme moi c'est makango ndeni yena mobile ba yokanaki baza na mbongo mingi nganga bisa bongo babota kate moi si aboyi kobota akangi mabota na ye papa ya mobile aye amoni moi so bota tasengi bakoko isenga pa benga na moi so na ba changer moi so na bi obengani nga ko changer moi so yebi ba pacte to signaki abomi moi so na bana enlever mobile atini basase ba enlever mobile ba na mobile na kwa mo boy o bakena okuta na sikoyo na mobile wana na mwasi wana na mobile wana ya kala polimwezonga me na ndenge ya ba punition ba tortura na mobile wana o andimaki mbele ya bapara na ye abenga na mwasi ko basinya ba pacte ke babota kate mwana ya mobile wana moko azaka na poto ifala ya les mêmes jours où yazoya eza les jours où ba levaki ba bomi mwasi wana na bana ba lever mobile akota na ndako boye amoni babomi marâtre na ye na baleki na ye mibale papa na bango azati do ba lever papa ayaki na mwasi na bautaki poto mutu alevaki papa chef basase oyo akopela ye na mwasi wana botaka te ye nde mutu adeverja mwasi oyo ayuti poto aye na mobali oyo ba lever papa na ye oh azaka mpe na mwasi na ye na boye nakendo na mama na lisolo on a mené une vraie collaboration pour tout ça là impact ya danger Woumela merci beaucoup na konyo so oh ana na iko RDC ah fanina bo gita yeba fokoka on a mbokati na boki amsa tigana motema ya maître Kaze Boloyang master nanga Rolimbweni na ozelo j'ai omosila Rolimbweni ozelo ambaye États-Unis ouais Rolimbweni surprise ezale nzamba sungi to mona na yo Rolimbweni et puis Mikolo Nigel Pira yebi kanti moko yoba koma benana sise bino wana pire mona na te mais ba succès to dans bisolo ba on to pesa na mukongo to tana na baba to kanga baba mpango Nigel Pira docteur Nzadi le teta docteur Nzadi le teta boss Jean Chibochi baba père au monde docteur Nzadi le teta na male wana go sipote mo Antoine babi muta bimi mikolo lo kwa fumo Antoine Nzati aéroport timangingi ke contrôler za na maboko fumo Antoine docteur Nzadi le teta maboko bank tete ndaye kombo ok mami misengabu ya ba mami babi mami misengabu ya ba mami na kata États-Unis voilà de la part ya Fanny Ngeleka donc biso toza butu mais bon baza pourquoi donc ba cause ba 15 heures oui zela attention 15 plus 6 21 heures attention non je crois pas 15 plus 5 20 heures oui ils ont raison 15 heures voilà 15 heures moi qui m'a gagné c'est bon bon malgré tout on n'a pas dit pourquoi on a tout calculer le câble merci beaucoup na bande connaissance balanda Eco RDC modéro totokani ba dédicace na yo et puis numéro contact na za si na émission déjà na sina dédicacé donc bon je suis tenté dans na ibsa boss que non et à défilmer mo ça le choix les Charlots na la vengeance du sang on aime bien filmer il y a action donc c'est-à-dire faut évidemment peur bien ça là tout ça là on est au kanisa donc biso oliena pour na nyoso mbali la bouche des gens chibo ça c'est comprend 2 ans
Il y a fidélité. C'est pas facile. Ouais. Tu mérites. Hein. Merci beaucoup. Allez, retour. Na picade à la peau. Merci beaucoup na bande golo so balanda Eco RDC nde makambo. To pesi bino nyoso ba bolinga biso libanda na esibo mo ezate bisou bye. Merci na ba nyoso. Merci à toi Zardi Kioka 24 mise au point derrière la caméra. Merci à Bob Molema le suprême. Merci beaucoup à Noraka Logement ça peut na kata Eco Presse. Merci beaucoup na ba ono so bolinga na ba obolinganga na ba obolinganga te ngalinga bino tellement makasi tellement. Fanny Bondeke. Bye.